5 erreurs oyo sengeli bo invité avant kobanda ko publier vidéo na yo na YouTube. 5 erreurs oyo esengeli o invité. Première erreur oyo esengeli bo invité ezali nini? Tango publier vidéo ozolanda kaka combien d'abonnés, combien d'abonnés, combien d'abonnés. Non. YouTube est là, TikTok, YouTube est là, Facebook, YouTube est là, Instagram, YouTube est là, réseaux sociaux, encore très très compliqué, mais facile pour réussir. Ce qu'on respecte kaba condition. Inviter ya liboso, ce qu'on publie vidéo, oser la kaba abonné. Non. Vidéo na yo liboso na oyebisa yo okoti kolozo ata abonné mon côté. Ta musoko suka na 2-3 vies. Deuxième erreur o sengeli o invité. Tango publier vidéo kozela te ozwa ba vie. Na koyebisa yo vidéo na ngayo surtout landa soki eza combien de vie. Ça dit vidéo à liboso ekozwa vie kokoma 1 million d'abonnés, 1 million de vues, 2 millions de vues, ou bien 100 vues, ou bien 200 vues, 300 vues. Et tant que oko calé na 200 vues, 300 vues. Mais na opesa yo stratégie. Landanga tina suka. Ndenge nino koki kozwa ba vie ebele. Troisième erreur est pour na ko inviter soko za débutant au bandi na YouTube. Ezali nini? Tango publier vidéo na yo lelo obosani te kende sala ba vie nano a vidéo sala ba vie et komi une semaine, 2 semaines, 3 semaines vidéo sala ka ba vie eza déjà erreur. Elandanga okoye ba secret na sima na oyebiso secret na suka vidéo. Quatrième erreur oyo boza nango epai ya badébutant oyo babandi kopublier ba vidéo sur YouTube. Ofilme kabe opublier. Non, YouTube eza TikTok te, YouTube eza Facebook te, YouTube eza Instagram te. YouTube aza na besoin soko ozofilme, ofilme vidéo bien, otraite yango, osali montage, obakisi balime, obakisi sonini okobakisa. Bason ezala original. Yebi landanga bien son eza original. Et okobanda ko gagner vie abonnés massivement, rapidement payé. 5e erreur ya suka pour conclure na pesa conseil. 5e erreur oyo ba débutant to mutu nyonso abandaka papa mama jeune garçon et akomaka na suka teto akatanaka na nzela omoni moto a publié 5 vidéos na YouTube atika lozwa vite akatani article a publié rappel soute ezani tango publié vidéo na yo eza na miantité na kolobela mianti na vidéo zo ya précédent eza na miantité eza na titre te eza na son te son eza ka original mais musique eza te yebaki osali erreur ya grave YouTube ata promouvoir asali publicité ya vidéo na yo mais okozwa ka ba viabilité pour respecter condition na été. Alors pour ozwa ba vie ebele na YouTube o gagner ba abonné ebele na YouTube. Erreur ya liboso invité publier ka vidéo chaque semaine par na semaine moko publier ka 2 fois ou bien soza makasi o publier 3 fois par semaine. Deuxième erreur oyo ozozwa vie te ozwa ba abonné te eza ke ozo publier vidéo eza na titre te o publier ka vidéo papa o filmer o publier titre ya vidéo o moto akoki kokota na recherche abeta soit comment créer une activité en ligne ou bien comment gagner de l'argent en ligne ezate wana ata o publier ba vidéo ngo 100 YouTube
Et quatrième erreur oyo esengeli koinvite eza kosala publicité ya video na yo moko. Obanda kozwa opesa bato bapitala basabone na makasi. YouTube alingaka bongo te. YouTube alingaka ye moko asalelo publicité. Deuxièmement, okoki kolancer challenge mutu abanda koote bosabone bosala boye pour que non chaîne na ngai kende liboso. Oui, là ça va. YouTube ako comprendre. Cinquième erreur oyo esengeli bo invité soki oza débutant ya suka poto conclure. YouTube eza le réseau. Il faut soki oponi obanda kopublier video na yo na YouTube. Il faut kolingaka yango obanda kopubliaka video na yo chaque jour ou bien na semaine moko 2 fois, na semaine moko 3 fois, na semaine moko 2 fois. Okomona ke taki oza focus ozo publier video chaque temps. YouTube ye moko abanda kosalela yo publicité okomi sikoyo kokende aomona ke muto yo tout le temps aza na service, c'est-à-dire aza mutu moko il faut natiela yo loboko. Omona ke video na yo komotalama partout oleka boyo ozonga boyo pona nini ozosala musala ozolinga yango. Soko tali e bato ebele exemple na TikTok, bato ebele bazozwa bavie ebele pona nini na tongo YouTube. TikTok écoute aza plus que YouTube. Na YouTube ozo publier vidéo 2 fois par jour, mais na TikTok bon te TikTok apesi musala chaque jour. Na journée moi que faut publier vidéo 3 fois, mais à la vidéo et dans la qualité publier 3 fois. Yebisanga na journée moi ko publier 3 fois, logo publier 3 fois, lobi kuna 3 fois. Est-ce que okoka kosala mo chaque jour? Yebisanga na commentaire. YouTube na TikTok nana da bien. Soki oponi YouTube kumelanga na commentaire, yebisanga na kosalelo video et okosepela. Soki osepeli na video oyo eloko na kosenga yo osabone, o liker, o partager pour que epesanga force na continuer toujours pour créer les bino vidéo. Na kolobela vidéo short ya mukuse oyo YouTube a promouvoir bato kenon po sala. Il faut osala autant de heures ou bien autant de vidéos, autant de millions na koyebisa bino. Mais prochainement pour kozwa conseil na koyebisa bino ba règlement oyo sur YouTube a établi pour que au travail na et en collaboration au respecter ba règle wana nyonso. Po koki ko bandelo côté oyeba ozanga koyeba te esalaka conséquence tout bien règle na yezani ni conséquence na ngozani. Soki na sali boye na kozana conséquence ni na koyebisa yo ba règle wana. Otala video oyo tina suka e bo s'abonner bo like.